Nengaka ko rappeler ba abonné na biso pour na film oyo ya mon ex ezaki déjà koleka na chaîne na biso. Normalement film ezali mais moyen elekeza te parce que eza na ba copyright na kati ya vidéo. Donc na tchango na privé mais nazo sala appel par rapport à soki YouTube ko ndima ko ndima nani na biso on ndima réclamation na ngai o nazo sala eke a longola copyright pour na ekoka koleka mais pour le moment c'est un peu difficile nazo na miki kolongola ngo lelo na privé pour na tchango ekoma public mais nani a copyright ezobima kaka normalement so oza na copyright na chaîne ezala vraiment bien te parce que eza tellement na ba vidéo ebele na o na kataki ndambu ndezopesa vraiment difficulté pour na nde ba vidéo yango koleka mais nazumeka camarade nanga moko alobi soki o sali réclamation na YouTube et que YouTube akoki kolongola ngo mais eza tellement vidéo presque mobimba ebandeli ti suki ezaki na ba musique na kati siko ba musique wana mweka nde tosala film totie ba musique muke ne bandeli ti suka nzoka nde musique yango nyonso ezaki ya na ba copyright na kati. Donc normalement nga mo so na tie vidéo na poster vidéo mbala moko so na monika nani ya copyright ebimi na effacer vidéo so na effacer vidéo soit na rotala place YouTube a indiqué copyright ezali na rotala ngo directement et puis na longola après na reposter vidéo maintenant vidéo ezaki poster na Kinshasa tango ba poster kango eleka epe mbala moko tango eleki na ko mona copyright yana na sima. Dans vidéo c'est les cas qui loko ezaki parmi ba film nanga liboso na tie na chaîne donc ezaki difficile parce que ba abonné bazaki de na kati batu basabona ina kati vidéo ezaki déjà nga sala image bien te pour na chaîne donc totika ki yango ka nde Jésus alobaki na makasa ya mabe na bilanga o boloni botika ngwe kola potanga eza mike tango longola ngo o risque longola nyonso no na mona ki loko ezaki premier film na tia na chaîne so na longola ka mbala moko inga pesa image ya mabe na chaîne donc na tia ki ba vidéo msusu to make to sala ki tout pona to zala na ba copyright te na kati et puis tango na mona ki to kokisi ba R oyo ya règlement ya YouTube 4000 heures. Ouais, tant na monaki tokokisi 4000 heures nazaki obligé na longola vidéo wana parce que ils ont affecté chaîne donc na longola kango eza sur na chaîne te mais na longola ngo te complètement na chaka on a privé nde na chaka on a privé ezo talama te donc moyen na longola ngo eza te moyen na fat sango eza te parce que batu basabone na kati tozwaki ba R na kati c'est vrai pour le moment ata na efasango ba vidéo nanga mususu esepesinga ba R na kati oyo elekisi déjà limite à YouTube neti naza déjà na plus de 4000 heures mais moi na efasango ezate parce que eza parmi ba vidéo nanga na saki liboso eza film liboso na chaki na chaîne dans nazo mekako bunda camarade nanga lobi il faut que ça la recours na sali recours déjà na YouTube sikoyo mususu pa lobi ke il faut que somba nani ko somba musique wana na iTunes soki na ma plateforme mususu bateka musique comme ça tant to ça la réclamation to baké to somba ki boina boy pour ba mona ke o koti pen plus na compte sa musique wana yango zo salela ngo bon normalement eza bongo te parce que to sali musique déjà tozo somba mais non mais kaka parce que eza na procédure ya rosala parce que ba question YouTube azo tout na eza vraiment limité eza ke contenu wana eza ngai bolongola ngo te contenu wana naza na autorisation nango nyonso wana naza nango te donc naza na autorisation te eza pe yanga te eza 4 mususu wana ezo baso ni yango eza un peu difficile. Option mususu ezake il faut que longola YouTube na autoriser YouTube à longola musique ya pamba atika ba voix mais ça difficile YouTube alobi nanga baza contrôle la musique wana te
normalement so eza musique oyo ozwi na YouTube peut-être YouTube akoko longola mais loko les eloko moko bon selon mutu atiaki alobi azwaki na YouTube mais YouTube alobi aza en contrôle nango te c'est que peut-être bato yango monika musique na début ekoza nango batie wana eza sans copyright tango ezozwa succès ekomi ke bato ebele baosalela yango batia yango baprotege yango na copyright de façon ke so moto alingi asalela yango na filme na ye to na contenu na ye asomba mais banzembo mosusu eza na possibilité wana ya kosomba naomona oyo eza nango te parce que so ezalaki na ngai nasombaka banzembo mosusu ya banigérien natia na chaîne nanga mosusu nasomba nafuta licence wana na YouTube nasalela banzembo wana mais oyo possibilité kosombesa te ezaka ke ezo affecté chaîne te balobi ezo affecté chaîne te mais nayebi ke so ekomi na niveau na monétiser siko vidéo wana na okoko monétiser ngo te mais le fait que ezaka wana eza nango mabe te eza impact te mais naomona ngo kaka etianga mal à l'aise quoi donc c'est un peu ça ce que communauté monétiser et ya ko compliqué mais nazozela so nakokisi 1000 abonnés et que na monétiser na ko zongisa ngo na original so na zongisa na original na monique et puis si jaune net to partager revenu na tikango comme ça revenu nyonso so ekoti ba partager mais so epesi rouge balingi même pas partage balingi même pas contenu na bango osalela donc vidéo zaka oblige bongo possibilité mosusu ezake kozonga na source côté vidéo esalamaki ba enregistrer ka audio donc so ba enregistrer lenga audio na za capacité ko ajouter ngo mais wana esengela na YouTube ozaka na possibilité ya ko ajouter ba vidéo ba voix o eza na YouTube ça veut dire musique eza na kata YouTube ou soit toko repostango lisusu na oza obligé na repostango lisusu soki na koko retrouver original nango et que fichier wana soki mutu asalaki yango efasaki yango te na koki kosala effort na retrouver yango vraiment difficulté na nango yango wana naza désolé bato ebele baomonaka filme eza te baacteur nanga baza na kati baacteur na biso bajouer na kati baomona filme na bango bajouer ki ezoleka te donc bato bazomi poser peut-être baquestion mais eza baraison interne donc nalobi yango kaka parce que nga moko mpe ezodérange nga à chaque fois nasala banani wana mais nazwi résolution wana lelo yango nabi napesa mwa lokwa nasali video ya YouTube ou ya bouton joindre na ba super thanks na ba super chat ba super chat yango na bi pe na meka opesa mo explication boye ba situation ba vidéo normalement ba vidéo ezaki mwa mingi o na salaki misusu wana na longoli ba partie oyo eza dans soit na sengi YouTube ye moko a changer musique na place ya vidéo wana na cheki musique mususu même na vidéo ya mon ex mais bandeli tisu kezaka musique nde lelo siko na meki kolongola kaka musique yango donc ba en anglais to ba mute yango donc neti ba chango miwe quoi mais ça dit que vidéo mobimba eza miwe donc c'est un peu ça difficulté na koute nango désolé eza berera technique normalement ceux qui ont posté vidéo na ba youtubeur mususu soko posté vidéo et ko check musique mususu eza na ba Premiere Pro ba Canva ba application mingi o bat basaila pour monter ba vidéo au moins ba offrir ba musique wana yo moni on est gratuit gratuit peut-être na ba plateforme sous même na TikTok a autorisé la musique iso saila ngo na ebité bata live so basala ndeni ou soit aza ba musique ne moko batu ba pesa eza free et puis soko c'est la musique ya mutu alingi to saila ngo du début jusqu'à la fin donc il faut ça attendre sous pas plus de 30 secondes. Parce que ceux qui ont mis déjà plus de 30 secondes et commis le coup là, aux osé la contenir moutou et belé quoi. Par rapport à osé lango ndam. Mais ceux qui bande qu'on a biso baeba qui va osé lango ba seconde. Mais c'est difficile pour nous déterminer combien de minutes ou combien de secondes. Et ça passe. Si on check la vidéo, ça YouTube créateur ou check vidéo na minute ou na sur vidéo et si qu'on s'est téléchargé. So mon cas place ou na bimike. Na place à copyright ba komika ke ba trouver le manque. Il faut annuler vidéo wana ou soit au cliquer na place on ba trouver et là qui ça place ni copyright ezali donc ba l'action peut-être na 12 minutes
na 1 minute na ebande na intro na o musique otie eza na copyright mba moko efasango zonga su na studio na place au montage vidéo longola musique wana soko o préféré tia su musique msusu zwaka o ya YouTube sote otiki ka vidéo miwe comme ça tango otiango déjà na YouTube oza possibilité ya kobakisa musique na YouTube ezaka ke orodumie ma volume na mona musique sortie na YouTube vidéo eza ndire volume eza ndire makasi mais ezaka parmi ba options toujours ko kanisa. Donc c'est un peu ça, des bonnes choses à tout le monde. Voilà. Bisous, bye bye. Beau s'abonner, bah on a s'abonner, t'es beau s'abonner, beau aimer, beau commenter, beau partager. Donc, nalingi bino mingi, beau zela. Je vous aime, bah épisode des ali. Donc, les colosses et indi mboule beta kaka moi qui ba des vidéos où ils étaient extra souté. Tant monsieur bébé na on a studio, vérité zoé banate mais. Vérité à tes yeux malembe ya kaka donc poser la vidéo na pino ya donc naza déjà désolé na tibino na retard donc c'est un peu ça les réalités de la vie donc voilà mais dis-moi voilà nous sommes là posant ba question pour poser dans sur l'indio comme maman ba chaîne cliquez na joindre et puis sur possibilité ya kopona ba forfait oyo ko linga et puis comme na lobaki ba avantage ezali oko chatter na biso oko chatter na nga personnellement directement mais il faut avant tout il faut un membre parce que si vous êtes membre ça veut dire on s'enregistrer déjà na YouTube amoni koza mutu normal o existaka dans eza scam te quoi des scam eza na habité na français surtout banini bato ba sela net ba identité bato za mutu réalité. Donc voilà, et puis tango vous en a besoin que sur la ezalika moko important, tous en la question, tous en na besoin ça la commande, tout ça la commande, tout ça la commande lo konyo so lingi ba basket a bien zali soko monaki ata ya Gucci to nini parce que en Europe biloko Europe eza différent na biloko o ba américain ba lataka. Donc oyo lingi so monika o sepe nango ah bateka ba argent ya bien oyo eza vraiment lokola or blanc bon, je ne sais pas. So or blenzalaka mais ezaka ba argent bateka yango eza un peu cher mais eza qualité koso kwa nango lai nango ebebate donc voilà et koso ba mwindu ba salité net ezara soki na diffuser soki na zakina chaînette nango mona comme rouge mais na olongo te na sala ote ka na zo kwa nango mona je me suis zoom na ka normal ya momoko donc c'est un peu c'est la qualité ezalaka bongo donc voilà. En tout cas, mingi alobezate na sepeli na lingi bino mingi. Bo s'abonner ba o ba s'abonner non te bo s'abonner to ko ça plus de 1000 abonnés to bando futama. Donc c'est un peu ça dans eza business to koti to bandi difficulté za makasi mais comme on est déjà dedans tout type ne sommes beaucoup nzambe a diriger makamino sur le bien. Voilà, na kati ya vidéo oyo mwana mwasi azo expliquer ndenge osala ba super thanks na ba super sticker. Elingo loba nini ezolobela na kati ya YouTube soko kokisi 500 abonnés donc YouTube apesi déjà possibilité ya ko gagner mbongo. Donc oko bando gagner mbongo na tango tse ba o basala live. So sali live bato bazotelo mwa ba mike nde basalaka et puis soki pe ba poni ba se ba s'abonner donc ba comme membre ya chaîne na yo ba ko bando tshelo mbongo chaque mois. Donc awa YouTube azo monter eza vidéo ya ba chimoko ya ba chaîne na YouTube pour na bato basala ba vidéo. Donc tant live ezo leka au moni awa bato basala ba live au mona ba vidéo ndenge bato ne ba so bato ba otala kwa nde e mataka. Et puis bo mona bato mso na pesio oza bleu oza boyo eza en quelque sorte la même chose. Donc, ceux qui net au 500 abonnés, ça veut dire au débloquer compte wana. Tant au débloquer ngo na ba vidéo na o bana déjà ko gagner mbongo avant au 1000 abonnés na 4000 YouTube abando futa yo mbongo ya ba publicité nde ba chaka na ba chaîne. Donc normalement voilà, so kokisi déjà 5000 awa ba lo la super sticker na ba super thanks au monde na place mo ebima na c'est na français ebima ka thanks na ebité ce qui na en anglais ebima thanks ba komia na super thanks na super chat eza tango to ozo sala vidéo
oza na live. Voilà, tant oza na live ba biloko wana nyonso ebando tambola bato baotiela mbongo na mbongo baotiela yo soki eza $100 YouTube ozwa $40 yo ozwa $60. Eza kaka façon YouTube azosala ke ko décourager bato te. Et puis oyo ba super chat ka yango bazo expliquer nde nini ya osala ngo. Donc na communauté esika wana tango osala nde ba expliquer koki ko tag bato ko osala obongisa ba titre na ndenge belé. Mais nga vraiment na sala ba live te mais vidéo na nga so ezoleka pour la première fois eleka na système à première. Donc bon mona tango eleka première nde bon mona nde eleka. Oh esiko exemple bato basala ba live. Pendant les lives bato bazo chacha ba opesa mbote et puis pose en possibilité so mutache mbongo obwaki moi libanga nde biso to benga na lingala eza na anglais za shout out. Donc ozoko crier komba mutu devant bato nyonso bazo yoka. Donc eza neti remerciement kaka neti biso benga libanga so mutache mbongo mish comme officiel to sepeli to moni o teli biso bon non en tout cas merci beaucoup. Donc ils ont une façon pour encourager ba créateur parce que ba te belé ba ça la YouTube comme quoi ba ça la YouTube comme full time siko bazo expliquer. Donc ils ont ba montant o yo moko cha ngape na kaboli ba monter za ebelé wana o muta kopona so ngoko ma membre. Donc pour na forfait o yo bando contribuer les biso chaque mois. Donc et dépendre na yo na générosité na yo. Voilà, donc na sepela ina sa la vidéo wana bazo expliquer comment faire dans des bons moni. Ya on a ngana pesa mo explication na côté vidéo ya ko joindre na ya copier ça ba super tens ko joindre za ko comme membre chaîne. Donc YouTube yo mo a créer système wana ke mutu tanga za communauté bato ba olanda ba za communauté na yo. Baza ba membre na o balingio e koza ka ba membre même personne wana yango batala chaîne msusu yango batala chaîne msusu ka ba mbatu moko wana parce que YouTube a recommandé ba vidéo selon intérêt ya mutu. Donc so ngana tala ba théâtre na ba gag mingi so mutu nyonso atie gag outindela nga mutu nyonso atie film outindela nga parce que ayebike na linga yango. Donc so na komi membre ya chaîne A na koko mape membre chaîne B na koko mape membre chaîne C ou soit so na CP na vidéo na moni basali casting bien ba présenter ba idée bien na ko c'est la bon bongo. Donc et dépendre kaka na yo. Donc na ngena expliquer partie wana et puis elo msu na ngena expliquer so na ke na YouTube studio nanga na expliquer likambu ya vidéo na lobby ya mon ex so to ke na vidéo ya mon ex awa so to ke na contenu nanga vidéo ya mon ex yango yo. Donc eza troisième vidéo na cheki première vidéo na cheki yango yo pour na ko présenter ba acteur et puis deuxième vidéo ezaki moi short mo bona cheki à 21 secondes et puis troisième vidéo ezaki film o ya mon ex. Donc so bo moni yango film yango yo eza na mona YouTube eza na chaîne nanga mais so toke na détail. Donc awa pour na longoli yango na longoli déjà bason wana vidéo eza miwe na tiki yango eza public. Donc so cliquer nango otali yango au mona ke ne bandeli vidéo koloba yango yo tant na cliquer so na zone ne bandeli et bando loba. Dans les seuls sons oyo eza na copyright te yango. Voilà, so na ke awa na ke na vidéo vidéo contenu ya vidéo yango yo éclairage et tout le monde na bien te. So na ke na vidéo awa bon mona copyright so na cliquer et bimisi donc vidéo presque mobimba eza na musique eza na copyright. Likolo ba komi Chanel eza affecté te. Donc eza choqué au ko ça ke ba éliminer chaîne nanga to ba pesa nga neti sanction. Mais eza ke eze belé botala ba nzembo nyonso. Donc eza awa ba tie kutu dans chaque esika minute ezali na esika donc asaleli ba nzembo belé. Donc soto ke awa na 1 minute 00:30 tina 1h01 musique oyo au cœur de l'évolution.
Nasi Reza Bajar en symphonie ezo ya Jean-Michel Contou, Félix Antoine Coutou na Jean-Michel Coutou ba kolo banzembo nzembo eza partout. Donc naza banzembo ebele. Donc o misusu Coutou balobi eza nango problème te o eza ba joute. Mais oyo eza presque chaîne mobile et bandela film etina suka yango eza vraiment mabe makasi parce que balobi non impact tango kene a o sélectionner solution eza okokata ba partie oyo côté so ezaki na oka partir moketo 1 minute ou 2 minutes ngana kata partie wana donc so na bina kata ba musique wana elongo la chaîne elongo la musique nyonso donc elongo la film mobimeke elimwe donc aweza na ko remplacer son soit na ko mute to ko chango eko mamiwe dans la possibilité ou soit na ko dispute na meki déjà ko dispute donc nazo la réponse o na sali yango kampona la sabino démonstration situation ni na kute nango donc so na sali siko système ya ko remplacer nani wana musique wana eko na musique msusu en attendant ba répondre na claim nanga donc na cliquer ko remplacer musique msusu pour na zui décision na tikango eleka nango omoni siko autant na olinga na remplacer musique msusu explication yango donc filmer depuis na 0 seconde depuis na 0 seconde ti na suka ya filme et senga ko remplacer nzembo yango 1 minute 1 heure combien 1 heure 01 43 secondes de musique wana il faut na remplacer donc eza presque film mobimba donc eza musique awa ya 1 heure ezate so na cliquer neti musique moko net na cliquer o et pesa nga accepter parce que ce qui ekokaki so naza musique ya 1 heure et awa ebima sauvegarder awa et vous sauvegarder. Donc c'est un peu ça. Donc oh, musique eza à YouTube ou eza recommandé donc eza difficile ou soit na luka audio moko eza mulai donc nacha audio il y a plus d'1 heure. Ah non, c'est l'album encore. Vous excusez-moi, non, meka. Audio, il y a plus d'1 heure. Donc, on a retrouvé place moko et c'est à dire pour nous coloca. Sur le non, 65 minutes. « 65 minutes 30 secondes. Exacté dans 1h05. Exacté. Exactement passé donc à la duration. On a évité tout en 60 minutes. Apply. Exacté. Bon, tout mes canons 30 minutes, comme ça, tout chat 2 fois. 30. Mais ceux qui n'ont que 6000 abonnés et que voilà, il y a 30. Mais il y a un cas ebimiti. Mais moi, ça, oh, il y a un baobo, il y a un ebimia. Symphonie de Mozart. Il y a un ebimia. Nasi yango ya salela ki alors. Après tout ça les amis bali. Donc on tcha au koto yo au koto. Voilà. Salela monyo sumi bali. Voilà, au moins étant auto-sélectionné wana koto épais ciblé. Ça veut dire même
oyo comme ça. Voilà. On sauvegarde comme ça. Et puis ça vit sous copyright, c'est une évité. Et ils ont moins de temps. Comme ça, bah, copyright sur union sur Colombo. Donc, na sala qui a déjà bon, mais possibilité mususu na bosa ni kolakisa bino o ezaki YouTube alongola son nyonso. Donc quoi déjà na tiena ni wana awe ko bouger parce que vidéo eza na processus. Donc voilà. Donc so nazungia wana copyright na chaîne Mobimba ezate moni balobi na nice work, you all catch up. So do balobi singa ke bon travail. Tu t'es rattrapé. Donc, normalement, la chaîne, vous avez besoin de place où il y a copyright à vide. Par contre, de l'autre copyright, il y a mutu mususu ou à ça le contenu na yo. Au moins, ni copyright n'est pas. Donc, so mutu à ça le contenu na nga. Et ça nga te mutu na outin de la ye copyright. YouTube, tant que tu vidéo na YouTube. Vidéo nyo sonde tu chaka na YouTube eza numéro. So, tu vidéo na YouTube net vidéo on a chaki bota numéro na ngo yango. Dans vidéo au numéro nango yango yo. Numéro nango yango yo. Oh my god. Dans eza un peu flou. C'est pas fait na ça la lumière comme ça ils ouvrent. Et bim ça en flou quoi. Dans mon lit déjà côté biso à tous ans hiver mon lit de côté avant. Dans identité vidéo nanga on a tché o. Identité nango yango. Dans ce qui montazui kaka 30% to vidéo ndambo YouTube a otine langa message awa na mona na za copyright place o eza copyright oyo nga na zu bloka batute eza copyright YouTube azo signaler ke Micheline a saleli biloko na Christy Cinemax Mich comme officiel a saleli biloko na yo et puis a roloba ce qui aux vidéo nanga sur 100% saleli 30% YouTube a royepsa yo. So siko na chaîne nanga Mich comme officiel. Dans ce qui toke na Mich comme officiel pour na expliquer bino batu basalela ba chaîne basalela ba vidéo nanga na combien de pourcentage basalela YouTube atindela nga siko ngai nde soki siko na lingi na pesa batu wana shrek ngande siko oyo na kotinda message na YouTube soki ezalande ni mais na mon sans importance autres Mich comme officiel so tali awa na ke na copyright au moins que ba copyright est bimi dans ba copyright est bimi wow au moins dans oh nyonso ba copyright yo eza batu basale la chaîne na eza ngati eza copyright YouTube a pesingate eza copyright YouTube ndatinde linga ke batu basali contenu nanga omoni oyo azana 639 abonnés dans chaîne oyo mukolo nanga azana 639 oh azu ba view na vidéo nanga wow wow azu 639 view yango yo. Et puis, à ça, les vidéos, on a combien de pourcents? 100%. N'a évité ce zoom, nana. Dans ça, les vidéos, on a 100%. Wow. Au moins, si quoi, ah. Ngande, si quoi, so, na cliqué, au moins, YouTube, à la xingai, ah. So, na lingi, na ko, cliqué, ah, pour YouTube, ah, longo. Request video removal oh kuna yebi na ngote na moni na ngokas lelo na tala ngoti donc batu balingi video ngo il y a découverte il y a nani oh donc ka ye même mutu wana asaleli video oyo achaki yango le 8 septembre ayo chango susu le 16 septembre quand même vidéo wana a reposté ngo deux fois mais je ne sais pas pourquoi ça là parce que c'est compliqué autant ngo monétiser. Et puis awa ezanga moko eza chaîne nga moko donc voilà donc ezaka vidéo na nga moko na zongo na poster na chaîne mususu ande ba episinga peke
chaîne nanga la Miche Cuisine à celle en 100%. Donc bat bazo ba vidéo nanga ba celle en 100%. Et je vais bobanga la minote na moi na bino me bwanga bana mboka nga na kipana mambwana te. Natika ngona mabuko ya YouTube mais tango ba YouTube a compliqué pour la monétisation. Ko kansate ke ngai naza atawana te. Et puis voilà. Donc bat basel la vidéo dans les belé. Donc baza 9 personnes basale les vidéos nanga. Donc moni awa na copyright ba expliquer nga so qui donc so moni YouTube atindeli copyright aboué. Que yo muto saleli vidéo ya batu. YouTube a une identité wana netinga na yebi koute basali vidéo et puis place à mon atala parce que nga so na posté vidéo na nga so na che vidéo na la sabino place to oye ba soki ozana copyright donc so posté vidéo ouais place ba contenir za la vidéo nyo c'est ça voilà so posté vidéo ouais place à visibilité au moni awa visibilité et ça vidéo et ça public monétisation et ça on oyo tano makambunga ye de vidéo oyo ba poster qui ont déjà commis sous privé ça mélange donc penzo mona ke ngama na ozombo moteko donc ba poster vidéo bachango privé et puis monétisation au cas bataki ni moni a poster vidéo a che monétisation te d'abord ba poster kango ezaki monétisé te ale bazu batiki yango bongo là donc parce que so lingo cliquer dans monétisation so lingo monétiser vidéo il faut qu'il clique dans ba place onyos siko bato yo o chaîne est monétisée. Si votre chaîne est monétisée, tu peux poster vidéo maman. Mais si chaîne est monétisée, il faut cliquer dans la place où on a pour na et vidéo là que ça na ok ils ont monétisé. Na éviter sur les vidéos si ka ou comment. Ça n'a donc ça en privé. Na donc ça en privé. Bah tu n'as pas notification parce que là on comprend le té. Nga pe na yebi na ngate et tu écoutes première nga na cette première té. Oh my God. Dans vraiment la réalité to kutana nango quoi moni na ta na mamsus pinza dans notre vidéo pinza na monétiser déjà liboso batia ba poster yango moni difficulté na nango so batia vidéo na chaîne nanga à partir Kinshasa parce que ba on comprendre te ngamoko na sala keso na poster vidéo et automatiquement et les cas privés tes en mba moko automatiquement et na il faut na sala on a kimia donc je suis désolée compliqué nga et tu m'as première comme ça pour nga na tira ba vidéo dans la première les 28 c'est les autres première les lundis à quelle heure 17h58 et Simbaté c'est les kits 17h58 c'est autre les canons oh my god parce que faut na chango privé faut na mona na vidéo ngwezanini titre na ngwezanini dans difficulté yango yo batu ba chaka vidéo à poster azo baté que il faut signaler nga que a che vidéo parce que nazaki tellement busy tous ces temps donc eza faute na bango eza faute na ngai donc pour na mona ke to hermoko était de la première donc on a en difficulté à les cas de faire première l'essentiel à mon utilisant donc voilà ba difficulté tous en donc so montage vidéo na yo YouTube ye mo connaître oyo a salé les vidéos na depuis le 8 septembre donc on a possibilité awa ya liboso na chango wapi awa nako chango ka na négliger awa nako contacter chaîne na malembe nyonso ke ndeko longo la vidéo nanga ou soit na kosenga YouTube ye mo longo mais écoute fait dans côté
la vidéo ya moto donc amoi ke bato batali yango a reposta yango susu atiango le 8 atiango le 16 septembre donc azwi 639 views awa so azwi 140 views mais eza eloko na yo te aza na 508 abonnés sala ba contenu posté na YouTube abonnés bakomata malembe eza te kozo créer tozo bloc à bato YouTube alingi ba créateur alingi te bato bazo bloc à bato donc c'est un peu ça siko so nazongi na Christy Cinemax TV dans omoni awa so batie match o ka toza na place yango wana neti awa na sengi so lingo longola copyright oko request awa oko tinda message oko archive soki mutu azwi bilo na yo possibilité za wana mais omoni ke na longol ba musique wana na remplaçant na ba musique msusu awa na copyright na chaîne mobimba naza eloti donc naza bien mutu patikal kozwa contenu na ngate ngape na tie ba contenu ya batute et puis ba musique nyonso ezoko affecter chaîne na longoli ba vidéo nyonso ezaki na ba musique nyonso nazongi chango ekomi public parce que eza travail nanga musala bat basala kisiko totala oyo na asir tokola bimelo te totala siko to remplacer musique amoni dans film mobimbe comme non ra musique na musique donc siko na otikango bat batala musique mais so na kokisi 1000 abonnés et que esengi sikoyo na monétiser jour na kozongisa ngo na originalité donc naza capacité ozongisa na originalité so ezongi na originalité et que eza na possibilité ya soki na monétiser bimita jaune parce que so bimi jaune elingo lakisa ke mkolo biloko mkolo musique wana andimi to partager mbongo so bimi rouge eza ke alingi na e partage te dans YouTube pas lingi ba problème te parce que bango balanda YouTube poison c'est la bango ba mbongo parce que YouTube aza mbongo ebele so balandeli alingane ba complication te au futa bango mais siko yoka Chanel mo mke ka rande oluke YouTube ba problème yanga lingati donc moi ke film na biso ezo le kanango so za pour ça otalango ezongi nango na YouTube mais eza miwe eza musique partout parce que film mobimba ezaki musique wana et pesa ba copyright. Dans l'explication na ngana pesa yango eza film mo bien film yango eza basé sur bolingo ya kalaka nde tolobaka mon ex wana zaki satisfait te azaki na e prêté ya bala mwasi abali mobali mususu ya komika ko menacer d'abord a bengisi erreur asalaki akendaki a drogué et puis voilà aller à filmer ba vidéo a komisko ko menacer que soki asali ya lingite a funda e pa mobali na ya koma mal à l'aise ko benga e donc na mobali na ezaki vraiment complication donc eza filmement vraiment kitoko mais erreur asala kaka falaki asolata na mama bangal ba vérité mais akoma isko ko sala ngo par contrainte azo obligé kende ko na ba rendez-vous mo mobali wana ti na suka ye mobali soka abengi aza besoin a kende directement ekoma na tamo boye bayaki na ye parce que mutu aza mutu aye osala ke a publié yango na ba réseaux sociaux wana mama banga monaki donc tanga publié yango na si parti oyo non awa azo benga ye magazaki na libala na ye na butu ala na mbali na ye azo déranger donc ti ba publié na ba réseaux sociaux mama na ye omona donc mama na ye tanga moni donc abandi ko confronter moi na ye pour ça liboye so eba bolinga obala te après na suka ndasa kerera ye koloba vérité pa mama bango ke non adonga ngai azaki na ba vidéo moyen ça entre mes a quitté mais malheureusement mobali n'est pas koyeba dans ce komi parti oyo mobile na ye oyeba pe aye aussi lika donc c'est vraiment un beau film na OCP là vraiment souci na nga eza na bunda po na so na somba ba musique na musique eza tellement belé na imité so eza artiste moko ou quoi so moi na somba on a iTunes après na laxi ba preuve na YouTube pour longola copyright wana parce que eko affecté chaîne YouTube alingi na ba problème te parce que problème eza biso ba channel na mikete problème eza YouTube eza compagnie munene eza na mbongo
so ba poursuivre ye a opesa mbongo. Donc kutu Eddie Murphy aleka na émission mo boye ya munene awa. Donc nzembu mo basalela ka na film na ba sketch na ye wana. Donc talanga ke aleka wana après ba nebele ayo zonga d'abord ba billet zaki à guichet fermé et puis etalamaki na tamuki etalama ide ya ba millions. Mais tant qu'à copyright et salamaki ba longo la vidéo na mbamo parce que compagnie wana pezaki compagnie munene na SNL ils accompagnent munene ba boye na bango ba kolo musique wana ba landela bango ba longo la malgré ba millions de views ba longo la ki vidéo wana ba longo ni musique wana ba tche musique mususu ba reposter vidéo. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais biso na normalement ils a kaka tango likambo salami au moins tango poster vidéo yebité tango ba retomber il y a déjà vidéo qui est déjà viral mais bango ba longo la ki mais tellement biso ils a chané na muke ils a payé premier film mais moyen il façango ils a quitté vraiment naza désolé vraiment na inconvénient oyo ceux qui zakingam na tchaki yango na ngana longo la mais déjà difficulté binomo boyebi ba méga na ki. Donc c'est un peu ça mais normalement film ezali yango wana naza désolé vraiment so moyen aux alentours récupérer ta ba voix na originalité tout cha awa. Donc awa ezasiko ba camarade pe ba yo yeba et puis na suka yo ozwa décision et là ko fala ça là depuis kala à conforter garçon oyo donc à contester ba demande na e à sala kango te mais tanga yo sala on a suka c'était trop tard azako obligé à sala o à sala ki wana mais film eza vraiment film kitoko so bolingi suite nango bosaka ba commentaire comme ça to sala suite nango et puis eyebanité ceux qui ye azokaki to akufaki dans suite nango boye ba donc ezate ke so ba tirer mutu ngo la saka kufi bon dans les awana histoire ezaki mulai to mekai ko suki sango moi awa pona ka total impact mais qui impact vraiment bien à ces qui quand bien même caractère bazar o ba ebanité et puis chaîne ngezaki asika vraiment na sepela makasi. Merci na babonné nyonso na batnyonso ba pesi biso confiance en tout cas bon continuer ko soutenir biso. Je vous aime beaucoup, bisous bye bye.